balinga kankechi balinga gali mono balinga soda na bango yo eloko ngo yeye to apena swate bafane na ngayo biso nyonso to sabone massivement na kati ya Congo Winner TV na bengi bafane tout avec les filles la noche donc tout balinganga tout balinga musala nga tout bosepelanga na musala nga tout na sepelisanga na banda nesi ko limolanda nga lisusu bien donc bon nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na sengi abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabunji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Ekangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyo surtout s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabunji, en direct de Londres. Babito s'abonner massivement net na film. Congo Winner TV, Sarah Kabunji. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji babi moi soit l'équipe ngolo na moi news la carte na moi peut la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi juste pour notre web Sabino qui est beau s'abonner Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déci talara yemoko donc papa ça le quoi moi le monde donc au monde ka emsu mon carbo au monde ka mutuka alingi po apesi nga mo bolingo pento sentir que au pena lingi na mo ba to mona na pété to mona na été to ka briska bimela biso na mama ba bisi biso bersa zo lukanga na kina chouette pour azamuta désordre so boyo menacer na lupango mwana abeza mo konzamboka na mabelo mutoko simba ye azati akoma ko yasuka ye msu mama no abisanga foki mara msu so ye msu na bakosi na zate msu ye akosi na zate akoma so mama msu so razo ki manga na ibi place na ozwaye ko journaliste moto zakine pembeni aningisinga likola bediti tala mutunga bi mutuna na o Bercy wana na telemi to na temi na moni déjà a chei batnu su de bat ba ko cheika car rose ne baza on a ki ko condamner bango te parce que bon bazaki a plein de répétitions instrument on beta mutu so a ça la réaction bon comprendre bon baza na likolo podium biso zaki na c donc ti événement et ça maman que rose ba yé ko yeba na sima déjà Bercy akei mama biso ki to ziote to zo chauffeur no ane non zela bino na tombo ko funda chauffeur bola na pire non zela bino mama bi ozana no impoli pe loko osala to lection na TV eza news te eza base na ngai bo fula ngai mbote na babone nyo surtout ya Congo Winner Télévision babone nyo surtout au balingara mingi papa Zuma autrement dit le défendeur ya ba maman bakiselanga sous phare de la presse babi soda oazo kengela mboka babi émission lelo to tous en a moins problème oyo ekoyi na mopanzi na biso ya presse moko ya ba musicien ameki ko toucher presse ya mboka na biso yango lelo bomoni to vandi liboso ya ba etando ekena bino pona ko présenter bino émission oyo na pesi mbote na my boss babi mon boss mama Sarah Kabunji na pesi mbote place oza mama Sarah Kabunji na pesi mbote place oza babi moi sa mwindo o aleki ngolone elengi merci na yo na pesi ba bonné nyo surtout ba fidèle téléspectateur nyo surtout ya papa Zuma boba lingaka papa Zuma papa na Moïse Ntumba babi benganga mingi fort de la presse problème otoye lelo eza problème obiso to yebité juste ndeko mwasi abengi biso alobi aza na problème moko oyo il faut ameka ko expliquer biso ameka ko solona biso qu'est-ce qui s'est passé au juste merci na ba bandeko nyonso tout baza awa babi plateau eza tellement costaud merci attendresse du binga mwana muluba loketo pete babi ayepe ko assister biso na émission lelo mon réalisateur meka ko fungola ba mona invité na ngai ya mokolo na lelo. Moi problème eza wa mais to yebite qu'est-ce qui se passe au JC babi émission lelo to ko salango na esprit ya okita po mabeza mbote mama na ngai mbote papa Zumtumba
Tozui appel Nayo s'est présenté, c'est pour la première fois Yambayo Aoto Yambayo Aora na Congo Winner Télévision, précisément na émission Police des Stars. C'est présenté aux Anani. Ouais, Papa Zom Naza, chroniqueuse, il y a suite Nabiso Natacha Gol officiel. Tu travailles surtout dans Makambouya Ferregola, le bela à propos ya Makambouya Ferregola. Ndenge tout ça il a Moussa Nabiso. Ok, au Bengi Biso Mbangu Toya Awawa. Problème ezali nini? Oui, Papa Zom Tumba, naza vraiment ngande konabino vraiment naza na douleur, vraiment douleur. Makasi po na menonce ba uti ko menonce nga na ebité ceux qui oyoka ki ba ko oyo menonce ba menonce nga pa Bercy mona animateur. Bercy mona menonce nga en plein travail na mande ko sala. Menonce nga betinga yi asali ba n'importe quoi ko sala botolinga téléphone do bilo nazaki na ngo botolinga na téléphone. S'il te plaît. Parce que toza awa wayo muto bengi biso. Ba fidèle téléspectateur nyonso tout au balingaka yo au balingaka président Ferregola bazana besoin meka ko expliquer biso problème na yo na Bercy ezanini problème yango e bandi wa petit Bercy aya ko menacer Bercy a menacer yo wapi bon Bercy na yeba ye na ngiringir na Bondo poza mona ngiringir ngape na mona ngiringir to vandi na ya veni moko na Bondo Cartou et il sa carton. Ngaza numéro 10 yaza numéro 9. Bercy abandai ko déranger ngai alinginga to lingana ki mais to gumela ki penzate parce que azala ki trop brutal abandai trop déranger nga ko menacer nga banda ko changa mal à l'aise pe moi sinaye abandai ko changa mal à l'aise na lingai mobali mena iba te kazaki na moi ton na yo ko se retrouver moi ça bando changa mal à l'aise na ko kakite olobi na linga ki mobali mena iba te kazana moi si tant ye mo mobali abandai ko linga yo est-ce que vous reconnaissez dès que oui artiste et musicien Bercy mon ezayeyo. Bon, dès nazana na Bercy carrière na yé tant on ko sa carrière nenga nazana ko baba 9 ans parce que moi dès nazana 22 ans. Calculer 22 ans tant bani donc nazaki na ba 9 ans tant banda ki papa ou c'est quoi. Ba kenda ba fita banasi na bon nazaki na 9 ans. Talaka biso ba na tokola ba jeune fille tokola mai mai quoi. Tozala ngio tango lingio abetelo peli solote ke oui azana mwasi na ndako. Abetelo ngali solote parce que sona tunye kaka na mona okoma banzoto no bana ono na bota me ozana mwasi na za mwasi na ndako ti. Ozana mwasi na ndako te mais manga pe na ndako neti. Na za mwasi na ndako te mais tonto komi ko vanda na ye na komo yoka ba news quoi. Ki azana mwasi na ndako mwasi na za ka brutal mwasi ne boale. Mwasi tango yoka ke be asaza mwana mwazo vivre ne boye na Bondo abandi ko menoncinga. Ouais, comme maintenant, si on a des comme maintenant, maman a besoin de supporter te longwe na Bondo. De combien na bumbu, bumbu wana il paraît qu'il y a de kimi bongo, nous avons des places de kimi, nous avons de kimi sous na mutambu. Donc si bolongwe Bondo, boke bumbu, mais bolingo non a Bercy zato da bokata bolingo. Maman katenga contrat ben nga soka moninga na Bercy c'est que nga na etukabwa ni ki maman na mwana isili. Donc natala ki pour na moni le monter Bercy pe oyo apesanga donc nazaka o senti moi muki o landaka bolingo atake o équipe so aza star donc mona ka ata memi yo mona ka star star wa via no ba kofiolo mide ba Ferregola okoma kwa mampata ndenge pe wa via Bercy donc papa ça le quoi moi le monde donc o mona ka emso moi carbo o mona ka mutuka alingi po apesanga mo bolingo pendo sentir que o pena alingi na mo bali o moni asombelo pe biloko bilamba ba téléphone à sika sombelo. Bon, papa kona koluba ya lukuta te Bercy atikali ko sombela ngelo rotike souvenir na mona ta téléphone wa cher na tikali ozoate même plante ta suki ke utindi mutu moya utindi kana salon be ata $50 pesi moi si akena salon na tikali ko zoate so na senge mo asuki ozela lobby so na senge mo ni ozela lobby et si la pe bon mais so o sengi na force em so ko menancer yo mon pas beti yo tant to komi na bumbu to mona na pété tout le monde en a été tout cas brisque bimela biso na maman ba bisi biso bersa zo lukanga na kina chouette pour azamuta désordre so boyo menacer na lupang mwana na yo mona na yo kaso bombela ngai na yo ye papa bilunga na mkonza mbuka na mkonza mabelo na mabelo muto kimanga te nene na mabelo yo muto kima été mon général Kasongo la ville est calme na tikala komona général Aboete ba meeting ezo salama ba makambo makase ezo salama mais mon général soit kiti wana gaz ezate ba marche salama bien
boyo kamaloba oyo ndeko Bercy mwana azoteni na ba munoko na ye. Tous les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que mon invité. Mais tout ça, là, juste analyse ya ba propos. Moi, général Kasongo, nazo bella tout en émission. Nazana liste ya ba chroniqueur, to ba musicien o baza ben discipliné, bazo manquer ba kondiamboka. Na liste na bango. Yo kamaloba Bercy azoloba. Bon, il y a bien rien à mon konzamboka, et moi, mi bien à mon konzamboka na mabelo mutu, a ki maya zati. Laisse les binga, na yo kaki azaka angolais, ah congolais. Bon, abeza mo konzamboka na mabelo mutu simba ye azati. Akoma ko yasuka ye msu mama no abisanga foki mara msu ye msu na bakosi na zati. Msu ye akosi na zati. Akoma msu mama msu so razo ki manga na ibi place na ozwaye. Donc, et on les capé micro, tout le monde en a peine sauté. Ça fait 2 mois. Tout le monde en a été. Tout le monde en a pété. Nous avons travaillé dans Makambouya Ferregola. Nous avons travaillé dans toujours. Chroniqueuse. Oui, nous avons travaillé dans Makambouya Ferregola. Nous avons travaillé dans le site Natacha Gol officiel. Nous avons travaillé dans Makambouya Ferregola. Pour papa Zati et Ferregola Zati Zana Poto. Mardi, il y a mardi semaine oyo. Nazaki na répétition à Ferregola. Nous avons travaillé dans 6 émissions. Non, Zélandais, ba musicien, ba répéter, ba si répéter pour biso ba journaliste, ba si répéter pour tous bango, pour ça bango émission. Oui, Nazela qui Blaise a outa qui par la coste, ouais, a outa par la coste, Nazela qu'on a ça une émission pour ba basinga qui. Na fandi na moni ba pelle e bandi okota ya yi. Ya Bercy moi. Bercy moi. E bandi okota ngana bisi cordon na biso. Jérémy tala Bercy bandi ko benga oh problème té. De nani je remets dans benedit mais kana ko yamba ba muto za muto buzoba no yamba ye comme na makamu so bite yamba inanu oyokai na boy ko yamba benga lisusu na yo yamba ye allo za wapi ngabi problème ni oyo za wapi ngabi tena au travailler na za inde trop non ça l'émission oh non yawana nga mo kem sudi seki poto mona na été ça fait déjà 2 mois tout monde na tina mona ko li seki na bisi jamais ko seka bien za mutunga bi aize ya na été to ndo sa émission nzoka neti au sanga be venir bon azaki na déjà azali libanda ya inde 3 déjà biso to na kati musique nde beta boyo kama kele wana te po musique e beta ba mise ba répéter yo kama kele te na mon appel inconnu koti et combien appel privé numéro privé na yambi ou allo yoza wapi eza nani mamoko journaliste moto zakine pembeni aningisinga likola bediti tala mutunga bi mutuna na o Bercy wana na telemi to na temi na moni déjà a chei bat nyu sude bat ko mo cheika o yaka pusana na otombolo na bambo na mire ngabi na tuni problème mais na otombolo na bambo na mire azulu ba makambo na za libanda ya inde 3 to aza déjà na kati ya inde 3. Alors, tiens, le babon a na Katia Inde 3. Donc, le babon a na Katia Inde 3. Donc, azaki na Katia Inde 3. Donc, sur le poussé, on tombe dans bambo na mire. Na monika ba musicien bazo répéter na monike MSO et ça la bango bien te baza distrait. Mbamo na zui na déplacer mettre moi zakiana à Simbié. Fallait pas protéger ngai en tant que ba maître on a na papier veut faire égola luka ba maître base à 5 à 7 même à 4 policiers base à potos na sécurité makasi maître wana tina katia ya inde 3 mais ba maître ba fandi wana pe à côté tina inde 3 donc maître wana na secteur qui maître na mona kika moko maître wana simbié azo bisanga mama le kabui donc le sanga na balabala donc na leki na baba donc ezali quoi livrer nga donc na leki na baba la Bercy yolanda nga wana papa na zwa kinkuba moko ya kokiko kwa tazui bâton ya baseball abimisi on na coffre na muto parce que ota na marque X wana abimisi baseball ya bâton wana bambinga ndina za welisu na nga vraiment et ça passe non ka kwa mabele et ça nga na si Bercy azobeta yo si Bercy à côté na kati inde 3 azu yo chroniqueuse affaire est oza reconnu na parmi ba chroniqueuse affaire rigole faire rigole azo reconnaître que oui azana chroniqueuse mo azo travailler pembe na orchestre na papa Zuma na sali ba émission ya faire rigole belé na lobelaka toujours mamba faire rigole ya mutu musu te pe mutu afinga faire rigole ngai na telemela na finga kai donc dans mutu or ba kia yebinga te eza pasi po na travailler surtout trop na makambu ya faire rigola na lobela ka vraiment makambu ya faire rigola pour na saka presque jour à répétition chaque nombre presque chaque jour ba marka usi bazaki wana
ba mission belé bazaki on a ti à côté na kati ya bimission. Bon ba marque Rouge ne baza on a ki ko condamner bon parce que bon bazaki a plein de répétitions. Instrument on beta mutu so a ça la réaction bon comprendre bon baza na likolo podium biso zaki na C. Donc ti événement et ça marque Rouge ba yé ko yeba na sima déjà Bercy akei. Donc événement né ça la bon ba yebité ti a ça la événement beta bon yebité bon ba yo ki ndenge on so événement si bon ba ko beta bon so boy bo rater le mo l'équipe ndé bon ba yo yeba même Nicolas Drumer ya ferea beta Drum pas faire rigola les kakakol ba ngo pe ba yo ko na sima yeguto nga benga regretter donc abenga mo na ngande miso sali donc azuyo abando ke no wapi abetinga e bandi ko déborder ba miseni ba lekinga o ya faire miseni ba lekinga pas président na nga faire rigola o nyo so bazana ba biloko te bandi ko loba n'importe quoi azwinga bendinga na suki afungoli mutuka na baseball bameka kutu bato baseball na Mkongo akotinga na mutuka abandi ko betanga papa zoom na mutuka ti na bandal na bakaya wana bandi ko betanga sérieusement to côté là ezate abetaka mwana mbwa non côté langa tant ayeba bi moi c'est Bercy tant ayozo ebimi ko moi c'est Bercy ba yo beta ta moi c'est Bercy ngo ba obeta et donc mbala yo beta moi si aoboma moi si bi botala kabu po bimi ke moi c'est Bercy yo moi si na yo beta ebimi bongo donc a betinga yi façon donc na yebite bana bota même sous tata na maman na batiko betanga bongo ti a betinga na bimi na bakaya wana indi trop BM boîte moi BM zawana ouais abandi obetela nga wana na kokite na kimi na yobenga mama na cabine mama na isi mama ne zabo bersa menansinga betinga ti mama aya yekuto mande lukanga na babombenga wapi babete azu moto akei koti na mutuka na téléphone nga kende nango akena téléphone ayo oui akende na téléphone nga mama na biso kutu tango ayoki abengi abisie papa eloko yozo sala mibeko ezali mwana azani ya mate oyo koki ko menancer boeto ke ti na parquet abisi mama boke ofuna nga na parquet na ozela bino mama biso na parquet koki to ke pire boke ofuna nga na pire chauffeur na moko travailler na ebola mama biso ki to ziote to zo chauffeur no ane no zela bino na tongo boke ofunda chauffeur ebola na pire no zela bino mama bi ozana no impoli pe loko osala ba to lection na TV eza news te eza base na ngai bo fula ngai alobi ndenga beti yo bongo eza nango base na ye mama biso eza base na ye to fula ye ata bo lection je m'en fous bo fula ngai eza base na mama bi promise ate mais justice nzambe pe ezali ata ya bato mukila mais nzambe pe ezali donc nde naza pas zoom naza vraiment dans un risque makasi emsune na oleka na ba TV boye na oleka na nzunzu ay pona za chroniqueuse journaliste faut attendre likambo yeli faut oyeba ndeni ya ko défendre mais na para plupart na makambo ni naza insécurité makasi ndito za boto olongwa pepo nde na osama ngamba boye esinga fona longwa sikana poko tindela mutu bobe ba ko mama na biso za risque bande ko na ngamba za risque ngamo pe na za risque donc tu za obligé faut to sa nini to longwa wana donc semaine aussi il faut biso to longwa po na za risque donc ndenga za na menoncer ngande na za vraiment na douleur na côté qui radio non c'est la papier à radio et bima comme ça ça vous saisit déjà justice. Babi, avant comme la justice, faut en épreuve, non? Faut en épreuve parce que boy, bon, on a des mais dans vraiment douleur vraiment na quatre, même éclairage de bétanga pour nous capable. Donc au côté radio, tu la résultat papier radio et bima comme ça, tu as auto même on est na justice. Pour justice, on va bêta qui yo bat baza qui bat témoin pe baza. Témoin baza ba chroniqueuse na tozaki na bango ba journaliste o to travailler na bango pe baza. Cameraman na petit ba betanga azala ki wana. Donc ba témoin te lo azate ba beta mwana mwa mbwa wa zanga ba parents donc toza quatrième pouvoir na mboka o mais Bercy a respecté presté. Donc dès que journaliste un biso au côté la rande tindeni pour ce bon côté bon baluke la biso nyonso na protéger même surtout ba caméra na biso pose ki bato na ba caméra sur place à cause pas pandiango tito lukato foute comme ils sont là ya casser musa na biso et puis ça m'a retard donc na protéger bango donc na ngait bango ba loba iloko moko mais comme ba mon est prévenu ba mon makambo et ça la milanga comme ba témoin na ba témoigner pour tozaki na ba
Jérémy cameraman nanga azalaki wana amonaki Ben Mavemba monaki on a musika journaliste amonaki on musika ba les bogards de la prince nyonso ba monaki ba Nancy nyonso tout wana bazalaki ba monaki événement oyo elekele ngai. Donc nde toza boye tozela papier ya radio ebima po tokende ko funda tokena justice po justice abi épreuve ndela surtout na mama épreuve bo so na zana épreuve te monte ke eza mabe. Donc na yango nazo senga vraiment ba konzamboka ba soutenir nga po naza vraiment na risque makasi. Tala vraiment caméra ozo senga na ba konzamboka pour un problème au basala nini. Bon na sengi na ya liboso na sengi vraiment na mokonza mboka papa Félix Tshisekedi oza papa boti ngai nga mwana na yo nga koko na yo na sengi yo vraiment o aider ngai o soutenir nga vraiment po osunga ngai po na zasu na mututé bocha ya ta distance nanga po so monique comme ke akangisi non bocha distance na ngai na sa musana nga po na za bona zanga tini na za bona za douleur abimisi mbongo te na yo ka passe. Donc naza bonazoka vraiment passe donc naza te na iloko tendeni ya kosala pona liso nazoka vraiment passe lelo lobi boyoka chroniqueuse akufika aboy na mena obelela déjà na mibela déjà général Kasongo vraiment na sengi na yo papa yo za mapinga yebani okota likambo yo papa justice na sengi justice ça là vraiment justice et lobela et telemela hein droit de la femme na sengi bo mama Denise vraiment na sengi mama tant que yo mama o yebinde nyoko ke la bana mawa mama ozalo kwa tsala kwa mwana na yo ya mwasi basali eboy olo bandeni o réagir ndenini sunganga vraiment sungangai na sengi na bagolwa na bagolwazi nyonso bolanda biso vraiment bo sunganga papa Vegola papa Ferregola président na ngai na sengi vraiment sunganga po na okufa liko na yo donc de na travailler pas na yo ya mona okufa donc na okufa liko na yo donc en salinga pe en pleine émission on sa makam na yo yango yo ayo menancinga tina zuba risque ya boy donc so na do travailler makam no tem so ngana zo ba risque ya boy te donc na sengi na papa héritier Watanabe héritier Watanabe na sengi na yo papa nyonso tu yo papa soko bimisa ki ete hein tunga to ye makambo bona ngana ye ba payete ninga pe na zo ba risque ya boy te mutema no mawa mutema no ya mawa yango sali pe na nga Benedict bébé sukusu na zo lisu boy donc mutema no mawa donc papa na sengi na yo mbala sima bata boy koyo ki la bango mawa te wana lame de crocodile balela na mwasi na mbal ba olela lame de crocodile po boy ki la bango mawa lelo su mote bo bimisi su criminel moni nga ba crime ya makasi na kulu na kutu oyo azo kata mutu lichette na muto donc ba so ba ndenge moko po de action de aboma mutu bongai na mutu kuta boma mbinga mbali mbinga mobali penza boma bongai nzota biscuit molima bombo sanga nini ça numéro de téléphone na yo non numéro de téléphone pour le moment papa Zoom akine na téléphone mais na sim blanche na sim na téléphone na maman numéro na plus 243 82 56 31 924 plus 243 82 56 31 924. Merci, Tokomi vraiment Nasuka, ça fait vraiment très mal. Héritier Watanabe, Boss Live, bon retour au pays. Nyonso ezayot. Moi mobaloyo, bersi mwana, abomaki mwana batu. Nyonso oyo ezapona yo. Ça fait vraiment très mal. Parce que Bénédicte a mwana nanga. Donc ndenge boy nga toke nango parce que Bercy alobi ya za justice ya za Fox ana pouvoir mon côté ou eko dominer Bercy. Chose grave Bercy alobi boy ndenga betier abeti nani abeti presse membre ya presse moko alobi pona yeza base lokola bino ba musicien yo Bercy otie maboko na yo na quatrième pouvoir au président Félix Tshilombo Tshisekedi azo respecté azui pouvoir na ye ayambi presse na conférence de presse tozala ki wana biso nyonso tous les catégories confondues Bercy mwana ngana yokela ko mawa wana bilakeli mabe makasi na baina na Félix Wazegwa yo lelisa Félix Wazegwa na poto ke ukufi olongwe wana oyepa wera oyembi charge ukokito kimi
lokola fer azane bilokota lokota a lokoti osusu oyembele sheta ozandoki olongwe héritier na yebite soki choka ba animateur ba générique azo bois kezo simba te aya lokoti yo boma mwana batu mbata ti lelo famille mbata mama wana lelaka mwana na mobali basunga kote mais Bercy biso presque osunga yo loko yo lobi ke oui oza force mabeleza ya yo mutu ako simba ote ah non mon frère sois calme et kirino no so tambola yangi wana kobuka na de to sungana. Vous pensez que oui, biso ndeto le kana presse boye, nous les artistes aussi comédiens toi ba human abino, mais Bercy tu as un problème. Na benga ko carton jeune pour outil prison. Héritier Watanabe, Boss Live. Au moni makamboluki. Au contact un album, au moni nga décevoir un album. Asa déjà na bilaki mabe atata na ye oya bimisaka ye wazego botika ye. Même boss wa ke na ye wana muto lokoti na soki deyo. Bako kabwana bango je vous donne 3 mois 4 mois. Bako kabwana bango nga na yebisaka batu. Mais faut bobenga nga Moïse ya presse na lobaka boye ako wume la place boyita longwe alobongo wume la place boyita longwe ye longwe pa na yo. Donc problème ça te loko yo misali za justice biso siko to la justice oyo mokonzi mboka asimbaki. Loko yo bi ke wito tu décide de la loi na beleli Maman Denise Tshisekedi attaque une femme première dame mboka na biso avec tout le respect que je vous dois maman. Maman Olive Lembe Kabila où est la violence faite à la femme. Mon général Kassongo, la ville est calme pour vous papa. Tu as besoin de justice et ça moussa nango. Biso tu as un problème te. Ceux qui te justice te, tu na justice, tout le monde qui justice est répliqué contre biso na dossier ya Bercy. Tu peux utiliser ce qu'on presse. Na pesi mbote na babonné surtout na pesi bonne mbote na baton surtout balande émission. Émission Soukera.